coucou et dépendre kaka na ba air beaucoup la nana et dépendre kaka na ba air beaucoup ya mama na banda ku na bino na sepe sous lelo kukuta na bino sepe sous lelo tout ça sous na rendez-vous na biso et micronios. Je vous dis bonjour, je vous salue partout où vous êtes, surtout en posant ma copie sans beauté na famille Nara, la famille Pourri, je vous salue partout où vous êtes, na festi na ndeko sur bazo soutenir nga na groupe nanga ya WhatsApp, na festi bino ba beauté, na festi bazo bino sur beauté. Et là, je crois aussi mon titre na biso kuna liboso, mon titre na biso, et là toujours analyser les solo moko boye oyo camarade na moko totanga na ye azana Namibie to solo la to partager ki na ye nde pesinga moi les solo oyo abina meka au solo la on a meka ko kabango na meka ko lobela ngo sur BBC Mpoi. Peut-être on a sima wana toki ozape ba idée ya bato mosusu bao bakolanda émission oyo soki ekotouche yo ndeko mwasi aza na besoin ya cancer. Je crois que mon titre na biso kuna alors eza camarade na moko totangaki na ye aza présentement aza na Namibie nde akabelaki nga de solo oyo ya cousine na ye eza likambo cousine na ye akutanaki nango na Namibie. Alors, ils n'ont pas ces lignes pour la biso ba congolais to l'ingalité. Ils n'ont vraiment pas ces lignes. Moi personnellement, dans le baka, biso basi, lorsque tu prends un engagement ou encore ce que tu as dans mon bail, voilà, ils ont na côté dans la moko. Ou encore la majorité, la biso basi, lorsque tu t'engages ou encore au côté dans mon bail, mon boye. Bolingani, bolobi que non, peut-être pour finir dans le mariage. Je crois que non, biso basi to kotaka vraiment nous qui ceux qui vous battent peut-être avec solliciter yo que non abala yo encore la relation na bino tant vous allez qui vous bima au fur et à mesure et comme que non vous kende na libala. Les alagelo comment ko ya bien et pas la biso basi et to tenir kana eloko wana et na minute na to le suko yo que la montité alors. Donc, il y a une minute où on a dit que non, on va focus kaka na mutu na yo oyo ozozwa engagement mais mabe eya kaka après. Alors histoire na biso lelo eza nini? Histoire na biso lelo eza donc eza cousine moko ya camarade nanga. Alors camarade nanga ndi amekaki ko partager ou encore ko yebisanga des solo oyo. Alors elle me demandait aussi qu'est-ce que na occupé sa conseil nini et pas cousine na ye. Alors histoire ezokende nini? Histoire ezokende boye. Cousine ya camarade na wana azalaka donc abotaka avant na Congo abotaka na ye ka ndenge ezalaka ba ku donc na parcours na ye akutanaki na ye na ku wana ya keno abota avant mariage kaka ndenge ezalaka na bandeko mosusu ezalaka mpe souhait ya mwasi te keno abota avant mariage ezalaka juste ba circonstance moko oyo elikaka ou encore oyo ekomelaka biso basi. Alors la fille en question a kutanaki na situation wana ke avant mariage elle a salaki nini a se retrouvaki que non abotaki avec non na école azotanga alors na nzela na ye esali que non azwizeli aboti avant mariage. Alors ndenge biso nyonso toyebi na Congo ezalaka facile te ya ozana no élève tu es encore chez tes parents et que au bout d'une situation qui nous conduisait et tant que temps nous visait peut-être que mobile amour ou la personne qui osait nous ana azaki pe na ba impossibilité et pas azaki pe élève lokola yo alors et comme vraiment vivement donc vie et baluka vraiment na minute. Alors la fille moi ezalaki te asali nini abotaki malgré akutanaki abetanaki na ba problème ebele format biso moko toyebi vraiment réalité oyo ekomilaka oyo elekaka na mboka na biso na Congo soki mwana mwasi azwi zemi tant que aza nano na banc ya école. La fille aboti alors aboti
kaka azongi classe ntango azongi classe wana sikoyo esalaki keno ye na papa mwana na mobali babotisaki wana esimbaki te kaka ndenge ezalaka baamour scolaire oyo esukaka keno boboti bosali nani séparation ezalaka nango alors na Congo na biso ezalaka nango wana ezalaka nango jamon koyoka keno na amour scolaire keno mwana mwasi moko boye bapie zemi na suka boyebi keno babalani na papa ya mwana wana eza ka moko rare vraiment. Alors fille a continué classe malgré asabotaki a continué classe na ye asisi classe na ye ake na université ntango ake na université na Lubumbashi asisi mpe bacours na ye kuna azobundana mpe kokolisa mwana na ye malgré azalaki kaka epa na bango ezalaki facile te mobali moko aye kopropose ye mariage ntango mobali wana aye kopropose ye mariage bazwaki mpe temps ya fiançailles bazwaki vraiment temps ya fiançailles bazwaki vraiment temps ya fiançailles après ekomaki kaka ndenge ezalaka na Congo na biso ekomaki sikoyo bafinalize makambo le monsieur en question afinalizaki makambo nyonso afinalize makambo basali mariage coutumier oyo akopesa mbongo ya bato tututula alors mariage vraiment religieux nde basalaki te. Alors après mobali aye kozwa cope moko na Namibie mobali aye na Namibie atiki mwasi na Congo na zemi. Alors ntango atiki mwasi na Congo na zemi ye aye na Namibie aforce amonaki keno ça va maintenant keno akoki kobengisa mwasi ndenge kaka ndenge ezalaka ya keno mobali akei atiki nano mwasi ake komine terrain kobongisa terrain po mwasi aya et le mec en question asalelaki yango ahonoraki mwasi na ye asali tout epuis mwasi mpe aye kolanda ye na Namibie. Mwasi ntango aye kolanda ye na Namibie ayaki na zemi parce que mobali aomelaki même pas mobali asalaki même pas plus de 6 mois akomaki déjà stable na Namibie et puis abengisaki mwasi na ye atikaki mwasi na ye na zemi soki ya 2 mois je crois oui 2 mois quelque chose comme ça ya oh mais ce que je sais ndenge bayebisaki nga keno mwasi abotaki ayaki kobota na Namibie. Alors mwasi ntango auti Congo auti Lubumbashi aye koya na Namibie aye na zemi na ye et puis na mwana na ye oyo abotaka donc ntango azalaka na école ntango bande kotanga mwana na abotaka na temps na ye na baamour scolaire na ye quoi je peux dire oui mwana sikoyo azalaki mwana mwasi. Alors l'enfant avait déjà grandi mwana akolaki na ye mwana akolaki baye na ye na Namibie. Alors ya boyeki na ye kotika mwana na ye na Congo alobi non c'est ma fille il faut naki na Namibie aye na mwana na Namibie ntango akomi mpe na Namibie bavandaki très bien na mobali na ye très bien na ndenge afiniraki kobota abotaki mwana ya mobali ntango aboti mwana mobali wana bavandaki très bien ka ndenge ezala na mboka mopaya bazalaki très bien. Alors c'est fait-il que mwasi mpe azwi mosala kino ye mpe bandaka kosala kino na bamboka mopaya oyo ya kovanda kaka kozela kaka mobali amemela ye alobi non moi je préfère aussi travailler ok mwana na ye ana bebe akoli apusani mwa moke banduki eyotika mwana wapi na crèche oyo ya mwasi mpe asali nini azwi mpe akomisi ka ndenge ezalaka akomisi na nini école. Alors au fur et à mesure bazwaki vraiment temps esali que un bon jour mobali nani la fille la dame mwasi aye komona kaka keno mwana na ye ya mwasi comportement na ye eza bien. L'enfant avait déjà 17 ans et demi 18 ans ya comportement ya mwasi ya mwana ezalaki susu bien te na ndako. Alors elle ne comprenait absolument rien. Surtout on a fait mobile, nous comprendre que moi nanga a commis des petits mots boyés, nous comprendre qu'est-ce qui va pas avec l'enfant, so kanga été. Et ça la réalité moi en boka, oh yo bien mais quand pour nous autres parce que ma fille a totalement changé. Mobile pas zoba, na été mobile siko azoba ni kaka il ne parlait rien maintenant ne koloba et donc côté. Alors c'est fait-il que un jour siko yo moi na
mwana mwasi, l'enfant, donc la fille, mwana ya mwasi wana akendaka classe te. Sikoyo mwasi sikoyo asali nini ye mpe ake mosala, papa mpe ake mosala, bake batiki bebe wana oyo mokolo nani, donc mwana oyo ya garçon bake batiki na classe. Sikoyo oyo mwana ya mokolo jour wana akendaki ne classe te, atikali na ndako. Sikoyo après nani papa, donc mobali, donc papa ya ndako kwa jupete, papa ya ndako asali nini azongaki après soki mosala, je sais pas soki ezalaki heure à lunch, asali nini azongi na ndako. Alors c'est fait que non, papa wana bane déjà kobima na mwana wana na kati ya ndako. Alors ezalaki déjà que non, papa ntango na ntongo abongami nika ake non ake mosala na ye bazali déjà basi basali nini basi bapesani déjà ba rendez-vous babiloko wana nyonso na mwana na ndako. Alors papa azongi, alors basali ce qu'il faut kosala na kati ya ndako, non balobana kosamiser très bien. C'est fait-il que non, la dame oyo akendaki mosala azokazaka bien te. Bandeko bomoni makambo mosusu soki ezokomela biso ou encore soki ozoyoka problème moko boye na kati na yo nzoto no ozosentir kaka bien. Nga parfois il m'arrive des fois na ovanda moto azoka kaka motema na ngai kilo, mais non comprendre te omonaka boye pa omona mpe eloko moko ya mabe ekoyela. Maintenant mwasi ake na mosala, elle ne se sentait pas bien. Bandeko abandaki koluka bien te na mosala, moni nzambe azala nzambe ya confusion. C'est fait-il que non, la dame a dit non, je rentre à la maison. Parce que dans mosala que non, azomane na mosala na ndako parce qu'elle ne se sentait pas bien. Bandeko maman ta wazongi na ndako akomi na ndako boye, afungola porte boye akuti donc parce que na ndako na bango normalement basalaka soki mutu abimi, soki oza na kati ya ndako il faut longola clé o soki mutu aye aza na facilité kaka ya kofungola akuti ndenge ezalaka kaka soki oza na kati ya ndako eke mutu aye clé eza na porte efungama te. La dame asali nini a insisté kofungola porte boye po porte ezofungama te, a insisté kofungola porte boye porte ezofungama te. Nde abeti porte kobeta porte boye kobeta porte boye nani ayebaki de no mwana nakendeki classe te, abeleli mwana na ye eofungolelanga porte. Alors nani mwana aye kofungola porte, ntango afungoli porte elabi papa azalaki donc omoniki non makambo moko euti koleka bango mpe babandaki kosattendre mpe ke non la dame yenda akozonga parce que bayaki ke non ye mingimingi azonga na pourquoi. L'enfant lorsque afungoli, l'enfant a demandé à maman, ah maman à 7 heures abi nazoka bien te akota na ndako boye akuti mobali na ye abi to comment est-ce que à 7 heures oza awa yabi non nayaki nakosalaki document moko boye ya mosala. La femme a trouvé yango louche. Sikoyo oza leloko koloba te, donc omoni babiloko abongo mpe sikoyo eyokomela yo oza même pas na imagination, oza même pas na makanisi wana ke non quelque chose abongo eyoki kosalema na kati ya ndako. Alors la dame a fait quoi? Alekisi na ye kaka situation wana. Alors se fait-il que jour mosusu la dame alobi avandi na ndako donc na kati ya ndako ezalika neti moti réellement avec sa fille ezalika très bien te, donc relation aye na mwana ezalika bien te. Maintenant ye mpe mpona kofungwama araisonne ata ezalaki te. Oyebi makambo mosusu ezalaka ke non bavoisin nde bamonaka esali ke jour mosusu voisine na bango azalaki na mibienne déjà ye azalaki asatimbi ke non mwana wana aza na zemi, mais mama ndako azoyeba te ke non mwana wana aza na zemi ta ndenge ezalaka parce que mwana na ye abandaki kokende kosalela voisine bana na ye badevoir ka ndenge ezalaka. Bandeko siko voisine aboni ke non mwana wana aza na zemi, bon azoremarke azotala kaka mwana ezalaka nango na komona mosu omona boye ke non mwana no aza na zemi na ndako boye bino bozoyeba te libanda deja bato mosusu basi bino bozoyeba te boyaka kosutuka. Maintenant voisine wana na mibienne sikoyo azozanga moya kosala nini ya koyebisa mwasi wana alobi naomona mwana na yo bien te. Sikoyo kobanga makambo voisine asali nini avandi baki esali que camarade na ngai sikoyo parce que la fille là aza cousine na camarade na ngai sikoyo nani voisine ya cousine wana
na saini aye ko binga sikolo camarade na parce qu'elle voyait trop camarade na ba doya na ndako na dit que non za nini za grande sœur et a voisine et ça n'est que voisine siko aboti courage aye ko ibisa siko camarade na siko za cousine ya fille wana. Alors tango nani cousine ya ABC nani voisine na ABC camarade nanga siko afungwa na c'est vrai hein. Siko camarade nanga siko a joué na sagesse. Quand on joue na sagesse siko ah problème ça c'est nini abandi ko zo attendre à vérifier moi na tala moi la malade effectivement il comment la que non moi na so changer so comment les sont bien té a so changer mais maman na est propre na kati na ko azo yebate c'est fait-il que camarade nanga siko ça nini abeni siko cousine na ye abeni abi non na za besoin tout kutana ok tout kutana ke ba kutana ali na o yale pa na mama ke pa aïsko aïe que nous tant aujourd'hui pas na mal yakana bana no nyonso ah problème habite problème ça toi tu viens faire mal chez moi avec tous tes enfants moi na fille na yo na bébé na moi na garçon boye pas na parce que on a pas ba bimi ba ki jour en haut et pas camarade na basi pourtant ba komi boye asololi ba meli ba lié ka ndenge ezalaka sko cousine na ngai et camarade na ngai na exisco cousine na ya bébé est-ce que ozomona mwana oyo bien avant de poser la question yindi siko wana est-ce que cousine a le bien ndenge nini ozo poser la question oyo est-ce que ozomona mwana na aza bien tala mwana na yo bien ta fille elle est enceinte yo ozovanda na mwana ozomona te que non mwana azo déformé mwana azo koma déjà ce que ndenge ezalaka soki moto abandi zemi ndemba na moko mama na ayani kelke n'est-ce que maïle c'est ko zo maïle buki a vérifier attends la mona bola moni bébé il y a un changement ici tout na pesa mwana ba tout na batati na eza ndenge na ba ni batati na bola non effectivement kaka wana mena camarade na ngalo bi non tout les malade ba ki na pharmacie ba sombi test ya pregnant tant ba ye ba bi ke no ba sai c'est que peka test ya pregnancy kaka na ndako wana e ko bima deux lignées wana et ça dit que non mwana aza na zemi maman ami boîte na masi zemi ya nani bani moni na vie na éviter ce qui m'a besoin de la biso tous à la distrait sorry tous à la distrait maman bandi ko elle ne pouvait pas imaginer que nos amis wana eza ya mobali ne ya ndako babandi kotuna mwana nano résista. La fille avait refusé de parler. La fille avait refusé. Ah boy, tibabi awalelo trobomayo babandi ko beta mwana et moi à la fin de compte il fallait la vérité. Moi na ekolo ba non Ezaya papa nata bandeko tension bino mo bo imaginer si vous imaginer entre parenthèses des dossiers na biso encore analyse na biso ya lelo lisolo na yaki yango wana parce que camarade na ngai to solo ki na bibish cousine na azo traverser na moment moko difficile donc oh histoire na obeta bino histoire vrai o ezo les camarades présentement na Namibie. Maintenant, sa cousine peut maintenant, le mari a fait quoi? Mobile a Kimi Nanda. Maintenant, chose grave, Mobile a Kimi Nanda, maman, malgré que moi, je a joué à Mobile Naye, ye azakaka na bolimo mobali na ye nde toza sikoyo awa na 3 points de suspension tozoyeba te moi camarade nanga abengi na lobiki no bibishi yokata makambo oyo ndenge eza awa moi la fille cousine na ye azo préféré mille une fois asundola mwana mais azonga kaka na mobali na ye parce que ye alobi ye kaka mobali na ye wana sikoyo bandi yango na yeki na histoire oyo na BBC Boy TV. Nazana te pour na bakombo. Alors elle m'avait pas permis ya kotanga bakombo même kombo camarade na kotanga te même kombo ya cousine na ye na ko
tanga te kombo mobali na ya cousin na ye na kotanga te ya nde siko problème ndenge eza awa tozoluka conseil conseil nini oyo tokoki kopesa parce que la fille là ye alobi alimbisi mobali na ye mais atiki akabolani ye na mwana na ye sikoyo tozoyeba te ka oyo ekozala ndenge nini parce que soki tolobi tokende na bikolo mosusu neti na bikolo neti na bakipa bakasi na ye eza eloko moko ya mabe coutume wana mpenza ekopermettre eloko wana te ememaka kutu mpe liwa na biloko bongo parce que mama alobi akoboya mobali na ye te mpona erreur wana asali ya kolima na mwana na ye mais ye na mwana na ye atie bar na mwana na ye sikoyo eza ka moko difficile baza sikoyo na problème mibale mama alobi akolimbisa mwana na ye te semie ase séparé na mwana na ye mais aza kaka na alingi kaka mobali na ye akolimbisa mobali na ye parce que wana eza mobali na ye ya vie. Et la deuxième des choses bazotuna zemi wana parce que zemi eza déjà soki na 3 mois zemi wana batika ngo moi la fille abota ou bien bakende l'hôpital balongola ye zemi wana sikoyo camarade nanga atuni nga bibibishi nde toza boye awawa nazoyebisa yo ndeko nanga ye problème na ye alingi akende balongolisa mwana na zemi et de 2 akabwana na mwana na ye de 3 ye alimbisi mobali na ye acontinue vie na ye na mobali na ye je sais pas bandeko nayebi te bandeko soki bokoki kopesa conseil nini epa mwana mwasi oyo akutani na problème oyo parce que nga nayebi eloko bongo ememaka liwa eloko bongo ememaka vraiment liwa na bakotime mosusu ememaka vraiment liwa là c'est entre parenthèses alors baoyo bakozala peut-être na réponse na nini na quoi ça na conseil ya kopesa mwana mwasi wana boki ata kokomela ngai ou encore boki ata kokomaka bosaka commentaire wana je crois baza abonné na chaîne nanga bakomona bango moko bacommentaire ya bato parce que il y a 3 points. Point ya liboso la fille mwana ni mama ya fille alobi ke non mwana mwasi mwana na ye akende koloba longola ye zemi wana abuta te. De 2 elle se sépare avec sa fille. De 3 azolimbisa mobali na ye alingi kaka akontinue na mobali na ye nde problème oyo eza na se awa maintenant camarade na ngai asasili moto azoba bibishi nazoyeba na eloko na kosala te parce que cousine aka azolinga koyokela motu te ye alobi ke non ye kaka mobali na ye sikoyo mobali wana asalimi na mwana na ye ekozala ndenge nini je sais pas. Alors nde yango namemelaki bino histoire oyo soki bao bakolanda ngai bokommente numéro nanga bobenginga comme ça tosunga bandeko mais mama ya mwana ele catégorique ya lobi ke non akotika mobali na ye te mpona mwana na ye akotika mobali na ye te mpona mwana na ye akolongola mwana na zemi et puis elle se sépare avec la fille, elle va continuer la vie avec son mari. Des problèmes où ils ont assez awawa na bibi sikoyo nakangi parenthèse wana na sikoyo ka bandeko na biso ya mibali eza na ndeko moko boye alobaka mobali aza ndeko na yo te parce que soki mobali alobi asala yo mabe akoki kosala yo mabe na minute moke. Bon, moi je ne pense pas aza na raison ya koloba ke mobali aza ndeko na yo te. Tu vois makambo nyonso ya mabe ekomelaka biso auteur azalaka Satan azalaka toujours wana likolo. Satan aza riseur, Satan vraiment aza riseur. Boki ozala je sais pas boki osala ta expérience moko boye bokutani na mobali na yo. Je crois que non premier amour ou encore relation na bino ntango bobandi relation ezalaka na amour moko ezalaka trop puissant entre deux personnes. Donc ezalaka relation kozala makasi au fur et à mesure ezokenda kokola bobalani mpe bokuti bokomi ndako moko ekomaka makambo mosusu. Mais l'homme mutu wana oyo bobandaki ne fiançaille soki lelo ayi kosala mabe okondima te ke kaka mutu oyo tobandaka na ye kaka mutu oyo c'est ça nde bakestion tozalaka nango kaka boye abosali tozalaki na ye boye lelo asali nga mabe boye mais non tokondanaka te parce que toyebi ke no Satan oza
Satan n'agiaka. Satan ndenge azamana alina la place batuni bale balingani te. Alors c'est à nous maintenant tous à la souple là ba mabiloko mosusu. Alors Satan utilisait mobile, je ne sais pas, ils avaient bloqué comme surtout dans la combat, ba combat ya ba relation, ba combat ya ba famille, ba combat ya ba connaissance, ba combat mususu qui ya ko la wapi. Parce que le mari en question est un mari fidèle à sa femme. Mobile est vraiment fidèle et pas moi sinaï. Mais comment se fait-il que nous ake ko bimana moi na moi sinaï? O yazaki fidèle et pas naï. O bazaki vraiment tant mobile a outil bashi aye na bibi. Donc relation ezaki na mona problème te maintenant bazaki na bibi. Il y avait rien à problème ezaki te. Ezaki couple na moko vraiment bazaki na bango bien. Mais tala ndenge Satan sala nini ake kokote la mobali ake komona mwana ya mwasi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conscience il y a mutu vraiment ou encore ça Satan doit y agir dans makanisa ma mobali na pour ça et parce que l'homme en question na minute a sa kimina akimi et puis il ne sait même pas zomi tuna a salinini et donc mayele nde zongi esiko. Mayele nde zongi esiko. Zomo na grandeur ou encore puissance ya Satan nene za la kapona ko bebisa la relation ya bato. Parce que na minute oh mobile a sali qui tétité, mobile a sali mobile a so regretté et il se demande et loko nini a sali. Nini est comme lié. Ne mayele zongi esiko. C'est quelque chose qui était donc je sais pas pour na que le bakeno ezaki qui ndokité ezaki wana na jaki. Parce que le mobile a parvenir là pour là. Mobile il est conscient qu'il y a ça ni en commun. Akiminda kwa azoba donc azoba ayebite ni komi ki pour ça ba biloko wana. Maintenant c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Ce qui on va biloko mususu to ba aka te kaka Satan. Parce qu'on est là quand on dit pas la puissance de Satan. On dit pas la puissance de Satan. On peut s'appeler Satan accès pro. Oui, nous acceptons que non, Satan a réserve, Satan a pour notre bébé ça. Mais maïda ou encore conscience na biso. Parce que les gens ont des conditions sur les animaux, batambola kamabe, batambola kazama mabe. Azar moi si les nakachanda mais azotambola azotalate. Donc hier il azobimana basi par-ci par-là. On dit mon pépé moko boyende lati. Si on a kaya ndeko na biso oyo pour la minute oyo moko na abimi ndako na place habitant wa bimi azolela il se demande nini comédie. C'est comme si balongola ki mayele nde zongi siko azo regretter et pour lui azo se sentir que non aza coupable que non abimi na maman na mwana o esali makateze lo komoko ya miete lo ki komema liwa. Maintenant moi si pe au lieu pena no azwa na temps ya ko étudier kayango. Je sais pas, mais tout est qui il y a un souci à mobile. Un souci à mobile, elle va se séparer, elle est prête à se séparer dans moi, et va se séparer dans moi, il y a continué à vivre dans mobile. Parce qu'on a des mobiles, on a changer mobile, mais si on a déjà un problème dans la vie, on a déjà assez, on a dans l'école. Nous avons souligné les lois bali, mais mobile a combien sous na mwana na ngai donc il faut kabana mobile moti parce que tout site boti ngako to pour na na zo sanga te lopa koloba conseil na zo pesa bango zakaka ke do basambela nzambe volonté nzambe ko domisama et na bango encore nzambe asani ni a restaurer ou encore a ça ni nzambe asuma bango bazwa solution moko oyo kozala bien la solution moko te keno ya bato kobunda ya bato kobomana eza supende parce que na minute soso ekutime ekoti wana kitoko te des situations toza nango awa wa bandeko wana sikoyo natina entre parenthèse nazokende sikoyo nalingi nano nabeta nano se te wapa nalingi nalobela mibali wana oyo bazalaka mpe bacoureur de jupon. Vous avez
bandeko ya mibali monde esi echange, monde ezokende mabe, nakoki mpe koloba te ke non monde esi echange, vitesse ya monde c'est plus mpe vitesse ya makambo ya mabe eza. Alors soki yo okozala kaka na vie ya keno ya mobulu ya basi, tala makambo yango ozotala ta te place susu ya kokende kobima, otali pa oke kobima na mwana ya mwasi na yo. Ka wana kutuna nazoba bango eza spirituel. Eza spirituel pourquoi nazoba ka ya ndeko na biso na eza spirituel parce que ye moko na miniti oyo balobi azolela naza kutuna audio batineli na audio ya ndenge azolela azoloba je ne sais pas ce qui m'est arrivé nayebi eloko te mopepe nini elataki nga e mayele na ete eza ezongi asimbi motu mwasi sikoyo nde azositue zonga na ndako reviens à la maison on va parler de bakobongisa mais ye azoboya po asamoni ke non ndiwe mpe okezanga wana. Alors bandeko baza na besoin ya conseil, bosunga bango na conseil. Soki bokomente na émission oyo bokomente bakotanga bacommentaire bango moko bakoyeba ndenge bakosala makambo na bango. Oyo aza na numéro na nga abemi parce que je suis en contact avec naza en contact na bango mais eza vraiment camarade na nga oyo totangaki na ye 4e na 5e test totangaki na ye aza na Namibie sikoyo cousine na ye nde akutani na baproblème oyo parce que eza na kambo mosusu kambo ya bongo eza libala ekufi bokontinue nini parce que le mari abimi na mwana ya mwasi na ye libala mosusu ekufi catégoriquement. Maintenant oyo mwasi asi alobi ke non azolimbisa mwasi mobali na nga naolongola mwana na zemi et l'enfant akende kosala vie na ye ailleurs, qu'elle me laisse tranquille, moi je vais continuer ma vie avec mon mari na mwana nga oyo nasi na boti na ye. Maintenant tozomituna mpo na nga na nazomituna parce que eza na bakoti mosusu babongisaka. Alors basa na besoin ba conseil camarade na nga BBC tuna nano soki tokoki kosala nini parce que petite na cousine na nga mpe azongi koyoka te parce que na minute oyo ezali na eloko moko ya kovanda ya koyeba kobongisa nano avant ye nano banda koloba kino na ndimisi mobali na nga azonga boyeboye non eki omema mpe liwa na bakoti mosusu eki omema mpe liwa. Alors yango ange mpe naloba na bandeko na biso ya mibali oyo oyaka kaka na vie ya mwana mwasi mpo oblesse motema na ye. Bandeko mibali, il faut savoir quelque chose. Bomoni biso basi soki okutani na mobali tomonaka mbala moko libala tomonaka même pas te ke non relation ekokatana nayebi te ke non je ne pense pas ke non bandeko basi oyo bakolandanga bakoloba ke non bibi shokosi likambo ozoloba nandimi yango te. Nous les femmes soki ka mobali alingi yo mbala moko na esprit na biso na makanisi na biso tomonaka mbala moko mariage tomonaka mbala moko libala tomonaka mbala moko foyer toyeba te ke non ekoki kosila relation na ntango esilaka tosufraka. Qu'est-ce que je veux dire par là? Biso basi tozala na problème te. Vous les hommes lorsque vous venez voyez pas basi voyez oloki mwasi mwasi andimi yo na vie na ye avec sincérité alingi yo mbala moko et pour elle wana azomona mamoko libala mais vous les hommes boyaka avec d'autres na esprit mosusu avec d'autres na makanisi mosusu boye peut-être ka kosakana botiki ye et puis boke kobala fie mosusu biloko wana ezalaka bien te. Moi je voulais conseiller na bamibali oyo bazala na genre et comportement wana. Comment est-ce que toi un homme okoki kozala na courage wana vraiment ya kino nazobima na mwasi oyo pour qu'un jour nakotika ye na kobala ye te toboyi te soki aza mwasi oyo nzambe akolelaki yo te là c'est autre chose. Mais lorsque toi tu viens dans la vie ya mwana mwasi mpona koloba ke non fille oyo nazobima ne kaka mpona asakana na ye epuis natika ye bandeko mibali arrêtez parce que mabe oyo biso tosalaka na sa moi oyo efutamaka na se. Vous savez il y a d'autres histoires eza na bamakambo ebele bato bazotraverse nango na monde lelo sans pour autant les savoir que non eza tofutaka mpe babiloko mosusu parce que bible ezoyebisa biso ntina 4e génération ekolanda
Toi, peut-être, tu viens dans la vie d'une femme, ou le dit que non, oh, on a la pobala na maïté, mais elle, dans son esprit, dans le sololaka, ozo assyrie, et elle, dans son esprit, bien à mon tour, elle dit que non, des mobile na maïté. Mais un des quatre matins, au soudoli, au tiki, au kekomala, moi, c'est le sous. T'as la cour, au tiki, à la basse, na mon éma. Et tant que moi, si à tika, je ne pense pas que non, il y a beaucoup de et en plus, tant que au Bali, tous ces pays ici-bas, mabe oyos ozosala osali moninga mwasi ntango mosusu yo kozwa lifuti na bote lifuti ya kolanda bana na yo bandeko bozala na réserve bandeko na biso ya mibali bozala na réserve ya kolata eloko wana ya koloba keno nazobima na mwana mwasi oyo kaka mpo nasakana na ye un des quatre matin na kosundola ye oyo eza juste parenthèse moko na fungoli analyse na ngai je crois bomoni déjà quoi ça titre il y a émission dans la analyse. Alors, c'est juste une parenthèse nous on a fongoli parce que tous au monde bande kwa mibali mususu zo mona azo na vie ya mwana mwasi alibiki iye pour lui aye penza na kati na ye biki non na bi mwana mwasi uyo na kotika na sundula na obala te mais tant que le temps bozana ye ozo assurer que non bokubala et la fille azo donc ala type mbala moko que non de mobali na kubala na mobali boye yango kozomona basi bakomi na baku ebele mabe mpe bato ebele kote ya basi mpo bazosupporte yango lisusu te. Comment se fait-il que no yo oye na vie ya mwana mwasi oyebisi ke no moi je vais te marier boye tokobala na boye oyebisi ye na maloba yango mwana nalobaka chaque fois je le dis la sincérité c'est pas ce qui vient dans nos bouches, la sincérité c'est dans nos cœurs et c'est facile ya koyebisa motu ke non je t'aime. Mais dans les cas, tu dois éviter. Oui, si mon nez qui non a le la fille aussi a s'engager qui non moi j'ai un mari, mais ça déjà dans mon bal n'a pas bandeko. Est-ce que vous imaginez que quoi ne sera que non mbali ya sundolo ka pas à sundolo bokozo ba mutuna makolote à sundolo et puis beaucoup tokanga ka batata moi si banduki tokanga batata moi si banduki pamba. Parce que ça, pourquoi il y a beaucoup de temps avec une aventure. Avec une aventure. Si vous avez une bande de famille, vous avez un wana. Oye kaka na vie ya mwana mwasi pour na kosala aventure. Na monokolobi ndoko mususu mena tema na yo c'est eza makambo mususu. Mais mabe on osali mwana mwasi wana bandeko. Un bon jour. Soki yo poko bota na bana basi. Ma retour wana kozonga. Et ça, dans la vie, mususu awa na sa mukili o bato mususu bazo traverser bazo ba kutuna makolo te tant mususu bazo futa. Peut-être les parents, peut-être les bandeko na bango mibali. Parce que ezongaka. Komi mo mona te ke no oza pomba komi mona te so toza ndenge ni yango na ya kosala mutu mabe osali mwana mwasi mabe o yebise ke no bobo et après o créer kaka problème potika ye. Ezalaka mabe moto alelaka na motema na kombo na yo ezalaka mabe makasi ezalaka très mauvais. Eza ko toute une histoire ya fille oyo entre parenthèses ya fongoli kaka parce que eza des toujours beta entre parenthèses et ça linga pe mabe makasi la fille ici c'est Karine Mukonzi hein. De toute façon, la fille, elle s'engage qui n'a pas elle a même publié, elle a qu'elle va se marier bientôt là, puis il y a une uniforme, publicité, il y a une mais l'homme en question ne l'aimait pas. Mon bel égard, on s'en a la vie, t'as le niveau, il y a Kuba, des filles. On est juste parenthèse, on a fumoli, parce que tu es là sur comportement animal. Nenge basangajana na basi au moins oyo sangaje na mwasi ozobele makambo susu mais mutema na yo encore makambo eza makambo susu. La fille s'est engagée dans sens que non azui libala nanga ayembele libala ndenge aza mutu aniete aza mutu ba net ayembele yango ministre na ma uniforme et avec donc à ça la publicité moko impossible pour na libala na ye comme pour dire que non à côté qui déjà na maloba o mobile a sera que non je vais te marier tu seras ma femme. Mais un des quatre matins, elle avait encore jour J moins, ceux qui moins 7, ceux qui moins 8. Et barbier.
Yo mobali wana vraiment. Obosani ata bata moko ya bien movandaki na fille wana. Donc toi tu es venu juste dans la vie, il y a moi aussi pour la condager, il y a pour Saramanae et puis aussi. Mais il y a que non un jour sur le monde peut que nos vies qui ne se souviennent ou encore ma camomo comme ma bébé dit que zogi là-bas dans la yo. Kokanga tata moi si à la tombe dans qui nous quitter. Kokanga bato qui nous quitter. Yo mo oza mettre ya vie na yo, oza ndoki ya vie na yo. Pour babino comme sous tozo ça na mokili oyo tozo bosana ke no to futa kango et comme ka to banyo kanga batata moi si bandoki to banyo kanga o wana ndoki muntu wana ya famille azala kandoki. Non, arrêtons avec ces histoires. Et alors plutôt mitala ka biso moko to mitala ka biso moko ba comportement na biso tozo tambola ndenge nini. Comment se fait-il que nous yo oza na mutema moko makasi ya kokota na vie ya muntu po sala ka muntu mabe et après tu pars. Ozota la ta passe na otika na mo muninga te. Ozotala lobité. Mabe makasi. Ça fait très mal. Baza. Bande ko na biso na Congolais, bande ko na biso na mibali ebele baza. Azokanela kaka fille moko abiki nonga ifona bima na fille na okende na système ya libala. Mais yo oza na besoin libala te okeka ka po sakana na ye. Et puis otika. Est-ce que vous voyez wana ndenge salaka basi boyebaka et babiloko wana ezalaka kaka na retour. Toi tu vas te croire que non yobimi kolo film mais oza kolo film te parce que un bon jour mo peso zéro ya mabe ko beta mais tu vas oublier que non osalaka mutu mabe, tu vas oublier ça. Mais on manendo kama batu ni bandoki. Bino mibali wana bozama na bolu ya na ba vie bana basi pona molaka kona oya ko bebisa bango ba vie oya ko yaka ko sakana na bango ko sakana ba vie bana basi ya bato. Non, arrêtez avec ces histoires, arrêtez, eza bien té. Parce que jour yo kozwa stabilité d'esprit na yo wana ya mabe ya kolobaki non lelo ngana bala oui okobala bien sûr oui okobota pe nzambe peut-être ba ko suba okobota pe bana basi. To souhaiter mabete mais yeba que no yo déjà so kene déjà banana na zo bota komba parce que tambola ki mabe obebisa ki mitema ya bana basi ya bato. Toi aussi tu as tes enfants oboti bana basi mais okoluka te que no basala bana na basi mabe et moko so bozoni mo sala bana basi mabe zonga bozonga na ope bato botala ke non de lona lobi encore naza pe na bana basi so basali bana na ngaboye eza bien te. Peut-être que sa conscience a wala ke non na sa mona mutu pe mabe te. Pourquoi mabe eza na facilité? Olingo sala mwana bato mwana mwasi ya bato mabe tala pe na sima nga pe nazala bana na nga mibale ya basi soki basali bana na nga basi boye kitoko te alors que j'arrête. Vous les hommes là où vous allez kaka botala bana basi boye ate na luke po na bete 12 après. Non, c'est pas bien. Nazoli sikoyo na ba couple na sens numéro koni na ngina loba. Vous savez dans les mariages il y a toujours les hauts et les bas. Dans les mariages il y a toujours des tiraillements. Matata ezama na libala te to boya moté. Mais ezala profit moko te ya mwana mobali moni que non tu as des tiraillements avec ta femme. Yo dit non, laisse-moi aller dehors. Faire quoi dehors? Nini yango ba bongisaka te. Ezala mibali musu baza bongo na kati ya ndako. Tu rien quand tu te dis encore, tu te fais de penser encore, tu te dis que non, moi je vais aller faire des histoires. Et puis au moins Satan a vraiment raison. Et moi je vous assure, vous savez que non, lorsque vous êtes Nakatia Bibala et que harmonie moko erenia kawana, bandeko, vous allez la sous-suma, kasi. Il y a lorsqu'il y a un tiraillement, vous allez couler un tiraillement. Parce que ce qui vous tiki tiraillement est dirigé vers nous. Il vous a passé. Pour Satan, il a été. Satan, il a été place à Toumi Balé Babandi, bah c'est très bien. Je m'excuse. Nazamai. Je
seulement ça. C'est ça, sorry. Nous avons maïs. Voilà. C'est ça. Et là, moi, on va le mousseau que ça va nous moisser. Tiraille ma kaka ya moke boye. Ani sali ba idée na mona ki petit momi moko boye di banda mona. Donc voilà petit momi voilà. Mais tu as ta femme à la maison. Lorsque tu sors, ok, Kosana avec la petite momi là, c'est juste au Saran et au Tiki. Tu reviens encore chez toi à la maison. Quand aussi là, aux ondes tu rentres à la maison, tu reviens à la maison. Il faut que vous gérer le ressources par les options du bail. Il faut que vous gérer. Et ça, la camabé m'a cassé. Oh, vraiment, je suis vraiment à cœur ouvert. Je m'adresse à vous les hommes. À vous les hommes, au Bozalaka, directement, tu sors dehors. Au moins, tu peux même parvenir à voir ça, moi, c'est non. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois au canisme? Aux affaires, l'Iban ne peut pas s'y baser. Là, c'est plus toi, Esaïoté, on est comme Satan. Et comme Satan. Et puis il faut savoir, il y a toujours les hauts et les bas. Nous allons nous soucier de la carte en Nakoboué. Attaque nos yens à qui m'a dit. Mais à où les Nagara qui n'ont moi ça m'équipe. Satan, moi ça m'équipe. Si vous m'avez dit, c'est comme ça. Non. Ata yo mwana mobali osali mabe mwasi amiki tisi kaka alingi kaka ke no mpeba na eleka nde yo susu komi bu. C'est quoi là? C'est quoi? Les gens arrivent à prendre le mibali oyo bazana na comportement ya ko blesser bana basi. Ou encore, baké azokele oké kobima na mwana mwasi, en toi tu te dis que non, na kati ya motema na olobi que non, na osakana na ye aza mwasi na koba te. Mais là, tant que vous avec la fille, aussi il sait que non, je vais te marier. Il n'est pas ça considéré. Pour biso basi to sala bon. So mo déjà c'est biso bon pas, yo peut déjà so lingi ya OK na mo déjà. Quel nom déjà? C'est ça au moins. Il est souvent avec une amie de nous. Il y a des gens qui sont arrêtés. Et pour Zogisarabana Bassi Mitema, c'est pas bien. Et surtout ce que nous disons aux Anabassi, aux Anabana Bassi, aux Apenabandeko ya Bassi. Basali Bango, Oyozo Sala, Bandeko Bassi à Batumsus. Est-ce que ça bien? Parfois, il faut d'abord se poser aussi ce genre de questions. Parfois aussi, c'est bien pour lui poser des questions. Ceux qui passent peut-être un débat, est-ce que ça bien? Ils ont bien. Ou encore ceux qui passent moi, est-ce que ça bien? Ils ont bien. Mais là, pourquoi? Pourquoi? Batata moi ça kanaba okala kinyo. Oh, biso moko bito mukakatoki na biso moko mukakaba problème. C'est au moins ça bandeko, mais qui une histoire nanga bomoni titre nanga kuna. Titre nanga kuna eza Aza ndeko nanga mwasi camarade nanga moko tokola kinaye, aza na mibi, zina ye. Aza na problème akute na problème wana mobali na ye abimi na mwana na ye enceinte ye penza mwana aza na zemi en toujours ya 3 mois. Maintenant la maman alobi alongisa mwana zemi et puis elle se sépare avec l'enfant. My God, what is this? Hey, YouTube, yo bongo nanga. Vraiment. Franchement, hey. Ah ouais.
Yeah. Alors la fille alobi azolimbisa mobali na ye, azolimbisa mobali na ye, azolana mobali na ye. Mais je ne pense pas na coutume ya ba luba, ya ba kasayen, ceux qui bako na coutume na bango, je ne pense pas ceux qui eloko wana ekoleka, mais bango baza baluba 4. Bango baza baluba 4. Alors nayebi te soki bakokende nango na bunduki bonzambe, soki bakokende nango na coutume, parce que biloko yango mpe ememaka liwa, biloko yango vraiment ememaka liwa. Tu baza na bamakambo moko pardon. Hey, bon ouais, c'est grave. Bien, c'est ça au moins. Je crois qu'on a chité dans l'émission là-bas. On a chité dans l'analyse dans la lelo. Bref, tu es là sur camarade Nanga, cousine Nae. Je crois que vous avez le titre. Cousine Nae, à côté d'un problème, à Namibie. Ubali Nae, Adimina Mwana Nae, Oya Boutaka avant mariage. La fille a 18 ans, oui. 18 ans, elle a 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans, oui. Elle est enceinte de 3 mois. 3 mois, elle Mobali, Siko Mobali, Akimi Nandako. Mobali Akimi Nandako, Maye de Nezonier, et c'est des gens qui ont comprendre. Siko Tozo et Baté, ça fait nini. Parce que, dans ça, on a audio. De toute façon, Mobali a Zobo, c'est Namawali Susuki, et Nini Komela qui. Alors, moi, c'est la zone Misae. Azobisa ye azonga mena mobali azobanga ye azomona nzela liwa soki azongi na ndako wana. C'est ça. Nde camarade na nga nabengaki nga nayakini elefina bino nga na olekisa ngo na BBC Nkoi soki commentaire ekoya bao baopesa conseil bokotala bacommentaire bokolanda conseil yango oyo bakoloba me ndeko na ye asala bika kolimbisa mwasi akolimbisa mobali na ye nayebi te bao bandeko oyo bazolanda BBC koloba nini po conseil nini bokopesa mwana mwasi wana sur libala na ye, encore sur relation na ye na mobali na ye na relation na ye na mwana na ye. C'est ça vraiment. Na beti pe isusu sete sur bandeko na biso mibali oyo balingaka kolanda bana basi ou encore bao balingaka kokende kobelisa juste koblesse bana basi mitema ya bana basi oke olobeli ekende na kobala yo me na kati na yo oyaki mpona mibala te. Un jour okite ye oblesse otiki yango mona basi mosusu bakutana na badéception ya bongo bakutana na badéception moko ya bongo un peu trop bakoma kozanga kosala choix yango ozomona bato bakokutana na baproblème asali choix oyo ezalaki ya ye te mpona nini mpona akutana te nango. C'est ça bandeko tokomi na suka émission na biso. Nous sommes sur BBC Nkoi TV. Sur BBC Nkoi TV, je vais juste vous demander dans vos abonnés à cet été, abonnez-vous massivement sur ma chaîne, partagez le lien, commentez, aimez et partagez la vidéo. Nde ya mutu yao na bosenga bino bandeko ya koleka wana eza te tokomi na suka émission na biso tokutana prochainement. Je vous aime bien. Je vous aime bien, je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. Tokutani Mbalaya Sima na prochaine émission na biso oyo to éviter ce que vous kolobela nini parce que mes gros toujours sur toujours lobela non toujours na analyse karate na ozo na ba elubu parce que ba lui c'est elubu non na tiki elubu te na tina no moi stop na elubu atiaki mwa stop ya mpe na elubu me kala te elubu tokosala yango tokolamba na biso toza na problème te toponaki mosala yango
C'est ça, au moins, pour que nous émission. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao, ciao.